Bande ko balandi biso na kati ya Ediba TV topesi bino bambote ebele partout bokola na biso mokili. Eza ya bino papa Edi Diba lelo navandi quelque part wana navandi na ye ko célébrer Merry Christmas oyo tobengi Joyeux Noël na bandeko nyonso tout oyo balandaka Ediba TV mwana Congo oyo balandaka Ediba TV mokili mobimba toye lisusu kopesa bino bambote de partout oyo bozwami de partout oyo bozali mbote mpona kocelebre année ya sika oyo tokokota 2025 ya bino humble serviteur papa Edi azalaka na bino de partout alalaka te soki esali ke fo naloba na koloba ekipe na biso ekitaka partout mpo te epesa bino bamessage oyo toyelaka bino na makambo nyonso oyo ezali oblige mpo tosala yango. Sans plus tarder tokokota na résumé ya lisolo na biso oyo ya mokolo ya lelo mpo te tolakisa bino monene ya Ediba TV chaîne oyo ezali partout kotambola mokili mobimba. Chaîne na bino Ediba TV mwana Congo toyeli bino likambo ya monene oyo tolobaka na mboka tofandi Afrique du Sud ezali mboka ba stress, mboka ba souci, mboka oyo bato ebele bakozwa makama de gauche à droite. Lelo tozwi message moko eleki de cela une semaine passée ya ndeko na biso moko ya congolais a se suicider komiboma amibomi mpona nini pasi eleki amerikisi amibomi mpo ye moko alingi amiboma yango tolobaka ke bato nyonso bamibomaka bazangaka kindoki te tokoloba kaka teke famille na ye elukaki ye moko azali nano moloki ye moko azali ndoki ye moko azali terroreur. Comment yoki nokomiboma aussi longtemps atiki mwasi na bana ye moko ameli à sud eleye partout azalaki na hôpital ya monene awa oyo tobengi Hélène Joseph bandeko oyo bayebi lisolo na kobeta de partout esali pasi baminganga basiliki makasi mais comment mutu amimela sud mpe balandeli likambo yango ezoyebana mutu te aza garçon moko asedibireka na ye bien abundaka vi bien nde mosusu tobundaka na maboko oyo mais andimi atika na ye mokili ya tata nzambe akende kopema problème ememi garçon oyo na liwa mokoyeba ngo na kati ya lisolo oyo papa Edi alingi abetela bino na minute oyo tozolanda spot publicitaire oyo ebongo tokota na mozindo ya lisolo ya liwa ya ndeko oyo aluki atika fi na ye na lomba. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires oyo ba kota la biso botika biso te obagisa biso te nzamba benye obino nzamba bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Bandeko esali pasi pe mao ndeko oyo totambulaki lobi tomonaki mwasi na ye mais tobokolakisa image mwasi na lobi ezali deuxième fois ya tentation ya kufa na ye ya liboso na mois de octobre amijembikaki mwasi na ye azalaki na libanda aza kosala mwa misala mike mike mobali akutaki mosala asalaka sécurité alobi apema mwa moke
soka nde na kopema wana akotaki na singa sombaki câble akangi na planche moko ezalaka na chambre na bango donc libaya kwa mpe azwi akangi singa wana na kingo amidie piki chose grave ezalaki vraiment kilo azwi atiki yango mpe akwei ndeko balandi tozongi na kati ya chaîne na biso ndeko mobali awutaki mosala ye ayebisi mwasi na ye apema na kati ya kopema soka nde asisombaki singa moko mpo amijebika selon ye alobi pasele wana ezalaki na mois d'octobre s'il vous plaît bato kobola ezalaki na mois d'octobre. Alors, événement est na liweza na mois de décembre. Oyo ameli acide. Ndeko na biso alobi elle bakangaki ye ke amidebikaki kilo ya planche ya imakasi te ebukanaki. Mwasi nakimaki mbango abengi mo bavoisin baye apesi raison ke azokoka su mokili ya teta nzambe te azokoka kovivre te alingi apema na ye susi eleki ye mingi kofuta bandako epai kolesa mwasi azalaki na zemi na mwana moko epai botala diabulu de Robert ndenge akotelaka bato mosusu mpona kokitisa bango na se ya mabele après bokoloba oyo baloki ye non parce que après événement wana bapasteur ya etonga epai asambelaka tokotanga te na signe de respect nde bayebisa biso bamemaki ye na balosambo mais atiki kaka te akontinue toujours mabe moko oyo ke ekosala biso nyonso pasi kolandaka ndeko na biso congolais atante 2 fois kose suicide ya liboso amijembiki mwasi aye koyoka moto akwei na chambre bandeko na ngai ça fait mal tolobaka ke mboka oyo Afrique du Sud ezali mboka oyo okoki kotinda ndeko te okoki kotinda bana te mais que voulez-vous qu'on fasse mpa na biso mpenza susu ekomi susu délige ekomi susu makambo epele yango moni ya bino papa edi ayelaka bino toujours bamakambo ya kitoko oyo mpona kolendisa peuple de Dieu ayeba lolenge nini akoki kotambola na mokili ya tata Nzambe ezala envoûtement ezala non envoûtement me yo moko ekoza komona mokili yango totambola na ndenge ya capacité oyo kokoka te oyo Afrique du Sud ya makambo te mais simba nzela songa nous avons le numéro oyo ke soki oye na kati ya Ediba TV obengi na numéro oyo natiaka na etando enene butu moi tokoyede yo tokosunga yo okozonga tokofutela nzela tozala banimero ya bato oyo bandimi kofutela bato babiye mpe na ambassade on va te su tokofutela nzela okozonga na mboka na yo na kimia liwa ekuta yo kuna ke opesa biso awa sikoyo
passe communauté congolais et pour ça ça va meilleur to ça la ndenge tout pour te découvrir azonga na mboka na biso na kimia pe na kopeli malamu batiki passe la famille na ye wana ezali premier attentat oyo esalamaki depuis oyo akwei na événement oyo ezalaki ya komijembika erate alors oyoka sikoyo version liwa oyo ememi ye na eloko etindi amela a sud tozona na spot publicitaire oyo ebongo tokota na mosino ya lisolo na biso na oyo ememi na liwa na mois de décembre. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô, na oki bien te. Tant bazo sengo bongo, yo tindi bongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Kotani mama. O mama zo ngolo la bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zo ngisheni. Maman zo dia 3 fois tongo medi popo deko nanga elo musu se persingai Misunga homme de veillard ko ebiba oyebike bana courant so kata so que ça manœuvre pano ya dit bana lumière 24 heures et puis connexion internet et fanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge docteur Mbango ataka tu pourquoi homme de veillard Misunga ezana kata clinique Misunga. De ce effectivement, on a regretté. Ah, vous tu bien à vous allez? Ba minganga bazo sala maman contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. Et moneli na misute. Et monani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Bon liango lisusuté. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si tu as kuna lia tranquille, apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana do pesa kama bongo na fin du mois. Yemisa bango na changer comme on a commis les petits Misunga. Babe.